soki na vino vina ngolu hôtel émission te vous avez un problème. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Toyambela bino pe artiste ya Lisboy Fondation pour tozaki na président ya Lisboy original. Donc sans plus tarder toyambie artiste à côté to saluer artiste. Bonjour. Ouais, mbote papa na donc papa woko obino bolandaka na papa woko na donc yeyo voilà papa woko na moite. OK d'accord. Donc na lobaka na place bien fait mungaza yo ki bien. Bon c'est bon to kotuna ba moi ba nouvelle les années. Bon avant tout nazo saluer d'abord le roi du rire, le président phénomène l'a dit et sobe. L'homme qui a vu la naissance de sa grand-mère, il nique à son genre. Aza président ya sentiment na ba nouvelle eza que baza déjà bazolanda pièce na biso ya eza pétété. Pourquoi eza pétété? Ni nango histoire ni nana eza pétété. Kasi eza pétété tant que zolo eza pétété batu bazolanda bazomona vie o ezoleka na kati eza pétété. Est-ce que vous avez dit que mon collègue Nabino, au PS écrivain, Modero, vous avez bien? Ouais, le président Modero a lobby art avec comme ina et ça là qui n'a iné. Et ça peut bon pas nayo. Mais définition d'abord il y a art. Art d'abord c'est la prédisposition innée. On a appelé ce que définition il y a art. Art c'est la prédisposition innée. Tant que tu as la prédisposition innée, c'est qu'il faut essayer et l'autre est botami patina voilà donc c'est ça. Et puis ndeko lobi modelo nazana batu bamona ka modelo aliaka mingi mais papa woko a imaginé que sur base à découvrir tina modelo aliaka mingi na modelo azalaki na pandisi. Au moins tu as ça marketing à président monsieur président aussi comme ça. Non. Nazo sala marketing na été parce que bamona modelo azolia mingi mais ba bitina ya azolia mingi tena. Aliaka na modelo azolia mingi modelo azalaki na pandisi. Ba para na ye bazuye balbiba ba opérer. Modelo azalaki ba kwa kutela 3 boules à 6 7 boules à 6 ba baza comprendre. Tango basali opération docteur alongoli Michopo atie pembe. Place atie ki michopo mudero mbwaye azi michopo asani aliye michopo wale. Basi si baruki michopo ya remplacer michopo ezaki. Baruki ntoka musisa bayaki kutia mudero na kati alibumu ezalaki musisa ya teni. Odaka yoko. Tant batie mudero musisa ya tenya bambale modelo azongi ndako eya ko arriver jour mususu modelo alilinzala modelo asekela ya papa ya modelo asombi kati ya sani ya saki ya fufu balambi yango esika moko ebi sani alibala bosembo fufu plein tidikolo bazui na sardine moko bakangeli modelo na shamba babilo kolo lingaka kolia lia lelo okusantir modelo lie fufu na kati ya shamba lie fufu bayoka modelo bandi kulela bufungule papa na yarubi okoyoka katikati ya saki ya fufu lelo okulapa kuna modelo leli bafungula parti boye modelo alibi fufu esiri etikali sardine voilà on est là qui va pour confirmer les artistes moi qui a reza iné ya kubota est-ce que peut tangana ina ouais soki nazalaka kutu mwana ina mena yebi tena natanga na ina tema kaka ndenge ya kubota ouais kaka ndenge tozolo ba a reza prédisposition iné donc na botami na kati ya bando bandi a au side ya combien de années banda na bandi a papa woko banda nasali ba des années ba des années combien ba tubaïba combien nasali ba des années hein bon ça va pour nasali penza ba des années nana mema o sikoyo tio koma na télé nana bimisio papa ko yeba est-ce que ezaka la die sobe azona nzela tuyo okomi mbala moko papa woko na to ezaki na mutu moko amemaki yo tinde ngokomi boye. Ouais, merci. Question tout ninga na ko répondre avec appétit pour Tito Vandi toujours sur la bouée Serge Ini nazo tala biso. Mama Petit Buka sazo tala biso.
Maman fait encore Azolanda. En tout cas, phénomène la dit sobe le roi diri azwanga na balabala te. Naza mwana OP na lekaki na ba président misusu que je salue à passa na Joana président Butamasebe na pièce Bluetooth na Joana président Butamasebe na Joana Mamepela na pièce ya Golden na groupe Golden na Joana Mamepela na Lisola Njango et après Wanande na yaki sikoyo na Lisboy Fondation président Fermel a dit sobe. Donc en tout cas pour na koyeba na mingi ndenga lelo en tout cas na kati ya Lisboy. Voilà, ce qu'on a kati ya Lisboy Fondation est-ce que président Esobe a signé ça bino ba contrat to ezalaka ke no ye petit yaka petit parler banini to travailler petit soke simbi ngindi so simbi nango pete o changer no move bi ok na yo ndenge wana to bo signer penda ba contrat ezalaka ndeni ezalaka ndeni mona ba artiste musicien to différence ezali peta no nisolo ezalaka ndeni. D'abord, Lisboy Fondation, tout oyo azo mérité na Lisboy Fondation Américain. Na kati ya Lisboy Fondation d'abord déjà entreprise. Oyo mutaya kati entreprise personne doit faire à 3 mois déjà c'est le norme à Congo, il faut pas signer ce contrat, yo signer contrat. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ça c'est non papa. Na kwa ko yebisa yo eza mibeko te. Mboko lobi compagnie mutu asali 3 mois soki ba signer ce contrat te bakolandela ye. Bakolandela ye. Oui, na lobi yo uti na yo pa na bino. Oye okotisaki demande que okoma PDG na société moko boye. Donc pendant 3 mois ce qu'on a wana batie PDG bon batie okoma engagé oui engagé bon yo ko obligé bato na 3 mois ce qu'on a compétent te ba engagé on se a compétent te osai dia combien de années na Lisboa ça dia combien na sekipo na zana kanda te ko se kana muna ko toko tikala na défaut bon ça va ce qu'on y a biso na nous c'est que pour signer na Lisboa Fondation na pendant 2010 depuis 2010, 6 ans déjà. On a un phénomène partout dans en tout cas, dans Lisboa Fondation, tu as un système de contrat. Dans Lisboa Fondation, ceux qui ont compétent par rapport au groupe des Oceans. Président phénomène, la DSOBA Kamakamote Mathieu, a engagé comme salarié. Dodo Mangala na Bralima hein pe Dodo Mangala lo baka mingi abi artiste na biso au Congo beaucoup plus ba comment le quoi ba voyou comment donc ça nous ta commis artiste il faut ba tatouer belé il faut ba lox il faut ba biloko matoi ba biloko ndenge wana OK na mboka msusu za bongo te est-ce que ça bongo bon yango te mona pe pana ya ngai d'abord na koloba oyo batu bazo mona kati na ndenge za Batu ba moninga na Lox. D'abord, Lox est un signe à paix. Ah, oui. Oyebi muto ya zana Lox. Mais président Koti Pena, oyebi le président de la République Koti Pena mboka mais en Lox c'était. Tangu nazolo ba Rodrigue Mbungu azo sika mwana Nero Mbungu. Sata de pouvoir côté ngoti. Oyo Koti Guillaume Koti ya MK nazo expliquer bango na. D'abord Lox est un signe à paix. Oyebi muto ya zana Lox. Alukaka makambo pamba te. Ko bakoyeba soki mutu apesa explication azalaki na Lox babandi kotala na quartier ba jeune nini bazalaka na Lox bako détailler facile ezala nani mutu azalaka na Lox bien fait monga azalaka na Lox batali koto nani azalaka na Lox mutu kingani bako justifier bino rapide. D'abord tozo mona ba Lox ezana ba catégorie belé on est des rastaman on est des rasta cool on est des rasta fous. Mais batatou, bametoi, botobolaka, et ça langa chez nous. Cela signifie, est-ce que ceux qui ont 4 ceux qui normal, aux artistes étaient? Non, d'abord être artiste, ils ont d'abord na soukité, ni localité, parce que tout le monde a tcha souk, a tcha localité. D'abord des sentiments moutou. Mais tu as sentiment na yo esengi ke, vous avez bien coiffé. Ola ta chemise na yo lati eza sentiment na yo sentiment nosko esenga kyo zala ndenge zali na bon sentiment na nga papa woko esengi na zala ndenge na zala ndenge pe sentiment ezu ba chinois basala machine oyo ezokanga miyibi na yo moni yango so yo moni yango beti sola eza kote ba chinois basali machine ezokanga miyibi na
premier jour bachinois basilisi kozala machine wana président Solar Kanu aza ayibi bakena yango na wenze ya Cape Town na espace ya 3 minutes bapose yango boye ekangi 30 volets na mbala moko. Oyebi ke chef de pôle na Africa Television de Paul Beya chef na ngai Jama Mbili Kilizi donc bango nyonso bayebi ke makambo ezobeta eza ya solo te po machine wana na komi na Congo te yoka za pété na félicité na consulter c'est le mensonge je dis bien non vendredi ba longoli machine wana na Chine bakena ngo na Europe oyebi bien c'est le mensonge te bakena ngo na Europe bakena ngo précisément na wenze ya Lyon na espace ya 3 minutes machine wana ekangi 50 volets na balongoli machine wana na Europe baye nango na Afrique bakena ngo na Congo Brazzaville na wenze ya poto maître Piro Ikwambo avocat du peuple ayebi batie yango na wenze ya poto na espace ya 3 minutes ekangi 100 volets balobi pays ya suka République démocratique du Congo balongoli machine wana na Brazza baye nango na Congo batiaki yango na Zando na Tongo oyebi na espace ya 3 minutes bakongole bayibi machine wana sio yibi nango te se kanga yibi bakongole bayibi président Omar Kande Peter Maziana bakongole bayibi machine wana boluka machine wana bino bakonza mboka mokonzi Peter Maziana machine wana basino bazana besoin nango na mokonzi nanga de Paul Yakas de Paul Beya na Africa Television voilà tokomi na suka papa woko to sepeli ndeto ya bio et puis public na sepeli makasi parce que on sepeli ici bango petit mo masolo mukuse comédie et comme na haute tension papa woko na comédie congolais aya na style na ye na et puis na kati ya comédie na ye na ba mayas okoti soni olongoli na c'est-à-dire na développer chance ya comédie na kwa kuyibiso papa ndeli tuvandi boye des chiffres D tina nombre ou bien chiffre nyonso yo lingi ozwa moko na mutema koyebisa ngate mena kupesa réponse na ngona pesa na réponse ozi chiffre de ana zwaki sala ngo fois D sala ngo fois D na sala dia fois D diviser ngo par D et wana commencer ça nga calculer voilà donc c'était ça hein osepeli donc papa woko ye wana boyete papa woko na obino boyebi na Lisboy Lisboy Fondation Petopesi président Lisboy la dit ma qui s'est sauvé mbote belé tous les comédiens Congo to pesi bino mbote ba sai ba vena biso modero ba papa masumu bango nyonso biso ba papa myambo ko si to pesi bino mbote hein to lingara bino to lingara art et puis to lingi ke art na biso ke netan nyonso liboso vraiment to sepeli makasi bandeko pe bakolanda émission na yo na ebite ceux qui bao ba soutenaka bino bao pe ba soutenaka ko pesa moto ke mbote pe on a ressources ouais merci na za déranger na WhatsApp batu bazo do bat mingi bi na ba fan nga awa si tu na besoin bato bazo déranger nga pona numéro waza na besoin ko benga papa woko asura nanga na abenga nga na 089 87 10 493 89 87 10 493 maman honorable Mwabi azolanda yo pe honorable maman honorable Mwabi bambote na yo na mama Fatuma Mangaza wana nyoto bazaba fali na ngala ingénieur Dodo Mangala c'est le président nakate kumbuta me di bore kangi kombo oui bonga na bomba kambongo na ngala vibe na vai bière na bomba kambongo na vai wana kuno kendo versa na Kimbuta na vanda ka chez le président na Kimbuta ndeko mona ka mutu msusa zimbo machena Tigo Cash pesa ya Zolanda chez le président Zolanda M-Pesa ngana yaka chez le président pa Serge omona nazo bomba mbongo na vai bière so na kembo na edino yo moko Zolanda chez le président voilà le boss Kamba Apocalypse 22 azolanda yo pe ouais merci ça ko bossa na bato ba soutenir kangai kaka ndenge na lubaki Serge Inina maître Piro Ikwamboyo avocat du peuple mama Nadine Bola mama na Miradi président nanga le phénomène le président la die sobe en tout cas ba fanatique nyaso a papa woko ezala na changu na masina na quartier mapela boangu ma donc CD ingénieur Cashmani na changu c'est ingénieur Cashmani na changu donc papa woko yeyo azana est toujours présent et puis babiloko asikezo yana voilà donc c'est ça Gege Cashmani ingénieur Pajos le grand professeur na changu pe
Dr Blaise veut dire tant mobimbe kanga mi hôpital na ye de Blaiseau wanga donc yo bambote belé hein maman Micheline Kendela pe papa Raphaël Masso babota les bogards wa telemi liboso na bino bogard de bogard le métier noir veut dire fils mas le leader pe sibino mbote et papa papa Adrien pasteur Adrien papa na Ephraim mbali ya maman Naomi puis to pesi mbote na fils terre fertile nous disposons à Bamantos naé pour na biso hein papa Godefroy papa Bota fils et puis ingénieur Gapsi Lunganga mbote na ofe po yonde mto bandi de base na petit na yo yom to koti petit RTNC kwa bimana ICA na PCP nyo équipe ya ICA mbote pe to pesi Feli Lokwa l'industriel na lemba venanga oya yambakanga mto supportanga ba transport et puis nandeki na ye Feli Lokwa pe to pesi ba fan na biso nyonso balanda ke mission yo mbote Vidéo Kinshasa.